bizinga on anniversaire, lobby bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maria Miji. Joyeux anniversaire. Moi, je suis Rolanda. Merci. Problème catholique, la vérité c'est ça. Et puis, il bandi wana. Ma BP a bango ezalaka so bandimi mutute ba okeneti na suka. Deuxièmement, catholique babe na ye andimaka mutu aza sérieux po aza mutu awudela maboko na bango mpo bango bao gérer. Mais souci babomisa be malumalo. Na éviter wana ebiyanga te mais ce qui est vrai est que catholique a un souci pe à peuple quel que soit baswa na ye aboyaka rosar bato basepela ide batambola ya bamasa aboyi oyo pourquoi bato bazomilemile eza habitude na eso aboyi mutu seke aza soupçon nga nde vérité nde esala vérité soki nalobi vérité bato bakobomona nga mabe la 17 moto abandi nga na ye koloba vérité nasali mabe bango mabe ote nga bime nga moko nayi témoin nazali témoin parce que la jeunesse n'a pas na mina na actrice na mina na actrice na mina na danseuse c'est qu'ils sont solo. Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour Mbote, Jamboé Noir, les abonnés de Miji Media TV, napesi bino Mbote mingi. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification en tout cas pour ne pas rater des nouvelles. Pour rater ma nouvelle yaboété pour dans notre nouveau numéro de Zalisuna prophète de la nation. Révérend parce que c'est un papa bien qui fait bien aux autres. Donc, Nzambe azwa lokumu ndenge tokuta na numéro na biso ya sika. De gros bisous à tous les téléspectateurs. De partout où vous nous suivez, France, il y a Doré Mayani, il y a GG Junior à Québec, à Turquie, il y a Maman Chimène et Bunja, ma marraine. Je sais que Boza est belé, Bolingara, prophète Denis Lessi. Mon grand réalisateur, Domi Sisabidi, Mbupanza Caméra, au mon avis, Nengalati, Banaik, n'habitez les Camerounais, Zaranini. Toza pe bana na ebite vie tout le monde la ba ketch tout ça là tout le monde la ba ketch tout le monde la ba ketch tout le monde na makolo mulu po lutte contre la VS o ça ne fonde aux maintenance. Bonjour prophète. Bonjour Maria. Bonjour. Non ça va ma fille. Bon anniversaire. Bah bizinga on anniversaire, lobby bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Maria Miji. Joyeux anniversaire. Moi loke Rolanda. Nanga sala mo loko opetina yo merci nana ya sa audience naza papa nyonso te o parler nanga merci beaucoup prophète pour na disponibilité na yo ba tamiji ba leli mabe donc to bazo tala ba s'abonner mingi awa pour eza chaîne moko bando mona nga mingi Maria na ba courage moko ata obengi ete pa ça comment déjà. Voilà, soit. Je Junior na Québec à Leli, à l'obi des abouements, à Luké na vraiment prophète de Nidesi, bon mécalisme sokosola, les sous makamo, les loto lobi la makamo etalimi vérité. Il y a vie, il y a prophète de Nidesi. Prophète de Nidesi de l'eau eza polele. Kamba ko caché na simarido ezate. Kanelinga. Na kanelo te papa. Nandenga mabe. Rambo mozo mona masola. Na keti lolo bozo yo kamari ya ninga kanelinga. Na kaneli papa te papa bobo to ba ko kanela te. Papa yebisa biso na église. To yo kozo futela mais entre temps zo yo kake oh prophète de Dieu si asomba. Asala bo o futela ka to somba place wana. Masomba puis ba jonga de ba to belé ba Olivier Belezi ba tia maboko donc ngamo na sombango
na puis ya ba jonga ba nini na somba arche de Noé ba arche nyonso esomama toi locataire. Bravo, bravo. Je pense que vous avez une réponse. Marraine nangai, marraine nangai chimene bunja na Turquie. Au moins ba Nike papa la tite marraine. Oko ça te vient. Papa pia ngata marraine. On a un problème chimene bunja, on a un problème très sérieux. Papa yebisa biso no so za la prophète lelo. Ambition no ezali ki pour ça la nani, oko manani na vie avant au cause à la prophète. Avocat. On a l'avocat. On a l'avocat. Et avocat on se ko au salaki na yango te. Na tangela. Otangela yango. Na komeli yango petit na suka mena na exercer te. Yango yo penza omoni bana ba ya mingi pa na po ba biki yo kataka likambo na bosembo mingi. Bien sûr parce que ngana za vraiment ouvert na franc na tapo na franchise et puis na lo ba tout vérité même soit na lo ba. Bosko ki pasteur e uta. Pasteur est kokota parce que na une vocation comme sango. Oh. Na kota petit séminaire na abe chole. Na babe koko. Abe chole. Ah OK. Wana mutu tanga na ye na petit séminaire yo. Mais tant ba lui au bala te ne place wana de moto bébé. Oh. Nga kate oza abe au bali na yo pe pour me mais tant on a commis na moni de kamalibale ya te moto ekufi. Nde apolo ngweno. Na kimi. Parce qu'on appelle en Wazaki, on a wapi na mboka na bino. Ouais, l'internat osika musenga outi côté cardinal musenga outi. Ba on va outi na Mongo Bele, biso za na bakana Bokoro, place petit séminaire ezali, place ba Benchole Abima, place Emo pe musengo Abima, place pe ba be Bele Babima na ba monseigneur Bele Babima. OK. Na maindombe. Nde le cas qui bien après on a ndoso qui appelle qui passe. Après wana sikoyo na ye Kishasa papa Kufi to yekin, tant to yekin. Après, parce que la meminga et pas ya frère Oton, la Gombe, de na bongoli motema, na gomo servi Nzambe, 2 ans après na kimi na zongi sumboka. Des places où d'ailleurs au côté d'internat, on a place où ba master, place où après, ba yo côté yanga na père nanga, spirituel mususu, ayo récupérer nga pendant bien, de a formé nga pendant 2 ans, a formé nga na zu don ya prophétie, dans une ministère prophétique, et puis dans une formation biblique à Makassi, et puis à zone la classe, et puis la zone Kinshasa. Prophète Denis, ça simba kisi oui ou non? Na simba te, na simba kisi quand moi ya makofi. Pour na beta serre na nga mesima na ngote. Ndeza ende na mboka to ana kisa. Na mboka. Yo na serre no bogole ni poko ma. Alors beta nga trop. Ya moi. Ngana na mona ifana za kisi na beta ya beta ne kanga na tiki na nga kisi. Donc na mona ke kisi za lukuta. Pa wala la zona nga kisi musute. Na na ndo za kisi ya succès mais na erwana ya succès église te na mtango to comme osaba musique na biso profane. Na 20h il faut que ne rendez-vous 17h batenga na père nga wa mema nga na ba prière. Esuki gawa. Na zo eloko te nganga lokuta o tout bazolo baba zéro bachalata na tika kozwa tonga ora jamais ebela mon pepo zaki na ngoso wana nzambe wana nzambe eza ba conséquences te ba kiso yo zwa kiane se wana nzambe hey pasteur de la vérité na lobi vérité wana nzambe ba tulelo na mokili momba bazolo ba corps de Christ ekufi bino ba pasteur ya kala ba prophète ya kala nde boye ko boma corps de Christ. Non. Corps de Christ ko kufate ezali, mais problème est l'une des individualités à ba jeune, na ba sal nzambe belé ba memi moi berere belé la kill dans l'église. C'est ce qui a fait que ba tout ba commander ba comme mais le corps de Christ peut pas mourir parce que l'église spirituelle ne meurt pas. Bo banani ba bomi corps de Christ papa. Na éviter. Mais ba sert à protocole en Égypte avant genou ngumba me pesa prophète ma Égypte nyonso etomba mina sima. Il y a un prophète pendant Mouyani Yozana. Bon, oui, ils dépendre de l'Égypte. Il y a un monde qui s'appelle Anababana Mistete. Na sebela na zo baptême kuna. Musko yo ozolobela obiki mikolo yo ozolobela mama bajipa mikuse mingi. Tete nga bato na bijipa mikuse na lobi ba danseuse na biso ya l'église na ba musicien no ba oyemba ba accompagner leader. Ba jipe zo tanda malokola roba mariage te. Faut balader quand même propre de façon que
bato batala nde batalaka batala balata lokwa badanseuse ya mokili te mais balataka même classique oyo ekopermettre epesa moto elenge ya otala malade ya miso jipe lokola mariage mata yo moko nde mabe nini eza na moto eya mabe te mpona baplanamiste na bato mosusu mais mpona biso eza biso bandima ya nzondo tv tokolata jipe te nzondo ezali nyonso na nyao na ligoro de fois kota kuna ezalaka makambo te biso kuna tozala na norme te ke mais moto fo aza propre moto fo azala nani mais biso kipaka te biso ya na église mais biso balata bapantalon ya basi ezali kala ezali bapantalon ya mibali mais soki ya basi ezali propre ezali ezala propre na yo kisexi na yo mais eleka te ke ekoma neti kobeta bato libaku te propre sexi sala sexi na yo mais propre. Au fait, Denis, il y a un groupe de prière qui ça. Non, un groupe de prière, il y a un groupe, il y a un belé, frère Oton, il y a belé. Belé, les moissonneurs, les babima, il y a belé, selon le secteur, frère Emile, le campus pour Christ, charismatique, donc il y a belé. Il y a belé. Au fait, Denis, ça a croire dans le président de la République. Oui, na croire. Nazo croire na ye. Il nous fait rêver. Les peuples d'abord ont tous un misala malonga na mboko. Il nous a fait rêver. Wana mikakatano ya nzela libule legi munene. Yé pazaki entraîneur ya foule à côté siko yé mon pouvoir et comment enseigner à comprendre que pouvoir aider l'homme sous libanda peser l'homme sous opposition peser l'homme sous. Les lois palper ngo azui ba leçon. Azo senga deuxième mandat pour pesa yango pour s'exprimer comme il faut pour ba coroner bétier ba FCC bétier ba union sacrée pe bétier donc déjà là à mon amboka to pesa ka chance so bolingi yé monga oya ko sengela bien ba 2 ans donc 2021 22 2023 mois après élection to comme 2025 ah wana inda waya biete prolongation moulaye wana ya biete. C'est trop dangereux. Est-ce que vous avez revendiqué pour l'église catholique na Oyolanda qui na ya monseigneur Ambongo tout ça non, il faut battre ça. Non, il faut battre ça Ambongo, c'est monseigneur, il faut pas respecter. Point de vue naé à Pessi et puis voilà donc catholique ils bazala pendant un souci à peuple pour battre ça là école là ils abango battre il a biso ba hôpital bango ba il a biso ba caritas c'est abango ba kana souci il y a vie sociale à peuple ba konza berere na bango. Problème ya ba catholique ezali ba boyinde kadima pona bango kadima zali non seulement un louba c'est un pion du pouvoir problème na bango yangwana problème ya catholique yangwana la vérité c'est ça et puis nde ba bandi wana ma BP ya bango ezalaka so bandimi mutute ba okeneti na suka deuxièmement catholique ba be na ye andimaka muto aza sérieux fa za muta udira mabongo na bango po bango ba o gérer. Mais souci babomisa be malumalu na ebité wana ebilanga te mais ce qui est vrai est que catholique a un souci pe à peuple quel que soit ba choix na aboya ka ronsart bato basebela ite batamola ya ba marche siko aboyi oyo pourquoi bato bazo mirimire eza habitude na eso aboyi mutu c'est kaza soupçon et ça droit na bango mais empêcher biso to vie continuer te. Après maloba nyonso o balobeli maman Olive ke ye na mutu na oji kaka ke babomi monseigneur Mosengo mais l'autre moni maman Olive ke ko s'incliner ke maman Olive ana maman Olive so bakore oboma Mosengo za na héros Mosengo za loba ba médiocre maman Olive za okinde kaka a soutenir hyper spirituel là donc maman Olive akoboma nani ta parce que alingaka ye bonga ye na sima pwani na matanga assistant bo sibisone muntu alobi abomi mutu na moto na yaka mamo atiki biloko na bino loba ti na era calme ye kolela tata na ye na mo enveloppe pona yebi enveloppe etikalaki ambongo va atikelanga ta mwandamo yebi ambongo zolia fort monseigneur ali aleba matanga mamonga matanga euti ba braza ipasa su ba million ah papa ambongo tindela mwana ndeko no ata moi 50 000. Ah! Il faut que un montant qui était professionnel. Bon, il y a ce matin, à mon 5 euros, mais ça va 2 millions.
Cardinal les aïe. Tomoni bino ba pasteur oke olela monseigneur na bino te bosali pe mabe. Boya monseigneur na biso. Monseigneur na bino te mais aza ya mboka aza politicien c'est un grand politicien. Mais ngai na lela ki ye makasi. Papa na ngai. C'est ba prophétie kaza mankoi na nzoto. Ya te prophétie aza na nkoi chef pas na biso na nkoi. To yoka ki on pe église le baki on dekona le baki il faut ba longola. Il faut ba longola nkoi po biso ba mfumu nyonso ya mboka na biso ba nkoi. So elongo ta okufate. Kasi on balobi yo pe nzondo tifi na nzondo wana ezaki moto akiki. Te nzondo eza lingala. Te. Ya mutu. Te. Yango ti. Yo le kabe batutu ba ko yo batutu ba ko. Nzondo ezali na lingala Jérémie 10 verset 4. Batanga nzondo marteau. Ozaki inspiré ni kana komba nzondo. Elle a été inspirée parce que marteau et l'axi et betaka clou pour fixer yango na libaya. Donc prophétie malobo na zoloba et eza nzondo c'est-à-dire qu'ils a fixé et raté. Mais bango le kutala bango elima oh boyela boy tout ça ah boke na Jérémie 10:4. Parce que prophète Denis le loba tu nyonso balobi prophète Denis le si balinga komi pour makambo zoloba la majorité ya bato bakomo pesa vraiment raison. Merci. Mais ah mon papa na kuma na fan na yo me makamba ya moluti koloba oyo boye oyo oh nini loba bien te na loba no nini kombo oyo maboko wana te na yo ke mama tala liboko oyo na lingala ko na liboka yonga na obandela te na lobi te ko bandela boyoka oyo eza liboko oyo na kotanga kombo te problème eza nini oyo ba changer combo oyo ya liboke komi sexe c'est pas bon ba congolais ba transformer ba mot or sexe ya mobali eza na komo na wana lingala sexe ya mwasi pe eza na komo na wana lingala ya solo siko bazwi liboko ba pesi yango kombo ya sexe et c'est ça normal et là on a le bande yango na po mali on somba le bagi yo ba remplacer aller ba za obligé bâtir la bilamba na sima fesula ngabite fesula eza fes na français mais na lingala eza très pauvre siko to loba nini loketo bon dokola balingi lingala ya loketo yango moni TikTok mikolo comme ga loketo mama TikTok moya kotala olandi boy loketo olanda boy loketo moya pe okima TikTok te to zape ka wana parce que moi c'est à kopesa boy loketo mobali loketo ah en tout cas na boy kotanga comme mususu na teka loketo pour na luki ba problème na publicité ngaite malio so moto alobaki ke omo utaka on point non mais na tangi na bi véritable combo yoka maria na lobai boy véritable combo ya liboko ezaka boy mais batu siko koloni piango combo pe bangala pe ndeza lingala ya solo combo nango yango wana mais ba congolais ba changer yango komi combo ya sexe profite obomanga obomanga no osesa bénéfice mona zo seka boy makasi oyo eza ba pesa ngo kombo ya sexe kombo ya sexe ba bwaki ba ke go pesa kombo ya sexe kombo ya sexe ba ke tiango na epasoli ozomona ba changer kombo ya sexe et kombo epasoli or epasoli et ainde kombo mususu et kombo ya sexe babalusi bakoyebi te bakongolais so bandeni alors ntango na tangi nayebi na lakisa bato ke vrai kombo yango oyo lokuta bayokaki nalobi vérité soki eya lokuta nzambe apiniri nga et puis bangala oyo ya solo so nalobi eya lokuta bacontredire nga bongo mama nalobi neti yo boye so tobengi fese na lingala ezali mais aux hommes on a été au lobaté né niveau de moi na soit tout le maman les fesses à lingala c'est quoi réponse ni no pesa ah yango ne longa na lobai na bible na bisi bango lingala eza pauvre net liboko na lingala véritable eza boyi fesse na lingala eza boyi batu ba moni mabe botika nga père mon bolinga nga pe bokosaka bon ça va na oli mwana nga na internet na oya sur internet te pardon kusa bongo te bazala londe balingi nga sute na tiki na ma coordonnatrice Pichu Muzinga linga bongo te linga ko makasi linga yo zala zala pour ma vérité oloba o
Et ça la biso bien prophète. Côté ka biso te ko boire que ça biso te. Prophète jusqu'au oza problème na batu nyonso. Oza problème na bandeko na obino na bino ba prophète na ba pasteur. Yo oza problème na ba chantre religieux. Oza problème na batu nyonso. Lelo so comme so na ba problème so na ba actrice comédienne. Ngande vérité ne sala. Vérité. Ceux qui la lobby vérité, batu ba ko mona nga mabe. La 17 pour ta bandi. Ngana yo koloba vérité. Na sali mabe. Ba on abi o tenga bi me ngam moko na yi témoin. Yo on dit monzana témoin na ba makao. Na za yi témoin parce que na jeunesse na ngape na mina ba actrice na mina actrice na mina danseuse. C'est qui ça solo. Kalat. Kala. Sikote. Siko papa azonga penda na makula. Na zonga te na zalaka na makoma nzambe mais période ana ki mwana muke. Na sali puberté l'église. 14 ans maman na kati ya lolo sambo osani. Yonde ba se aba violer ki yo kati. Maman na oluka esika ni na ebite lo na luka na nzoto langa. Faut expliquer ngango. C'est pas bien, maman, ma sœur. En tout cas, boss Miguel de maman Mireille Louvito, tout ba regretter pour anisser wana kikoka ko sala makamba. Vraiment maman. Vous allez kamni na basia. Yongo ling otanga kombo ba mesela be trop na problème na bon. Te na linga église catholique bona banda kunati. Bosko likamni sera ne baneno ndense yo bando sepa na mambando sana. Te sero wana za moskitoko mais ngai na zai na ngai élève. L'internat yemu da directrice internat. Oh, azem ko na o. Oui, azai mo mukolo kwa ngana yi mwana muke 14 ya oza ba période na ba 20 ans. Oh. Alors na ba période à 20 ans nanzo ngande comme na yi propre na yebi mwana mutambongo na yeboyi na oya ba cano rapide ba otikanga l'internat donc ba camion ezoya ba ni l'internat mbongo pe na poche donc mwana millionnaire. Yepa yoki ko auta ipoto ala ipoto ayaki awa kinoise. Donc, ce qu'on a dérangé dans le dortoir, il y a obéta tout. Les civiers, à quoi on a à Saïbilo, les civiers, quand on a ami, c'est pas ici, italien. Nous avons moi s'occuper. Mais on a limité, on a limité. Na luki na recherche na sala ya vie de recherche na petit combo ba ebisinga azali na luka. Pour récompenser ndé Alexa makama mokili to te na tu na mama uzako lukani na nzoto ngo bendi nini ozwi nini ba itsika za na poto soki na Rome so wapi moka nini wa yo falo voyage ki c'est trop kesu non te ko za non na posa na aussi te me posa ngo bato bakomo loba loba ngabo ba okata katanga be mission ba bandi odele so alingi nzambe te ba odele alingi nzambe te ba kata ba pesa o dele salobi makama maboko ba kati ba bwaki o dele salobi boyenga itiko na ibi maloba na loba sute ya na komo talela bango na miso na longwa na ngaka na ken ate longwa te mikolo tozana yo ozali mikolo na bien mutu mo malo balikabo ba amplifier na loba ba amplifier ba bi pe succès comme nango auto ningisa kisa makasi yango limwe na prison limwe yango limwe na wana ino olimwe ino ezelo ba sakata ozala nango te wana ya naturel na tika ikana mitenge na miniki na miniki na spika ngo déjà force ya basakata yangwana soko bali mobala musaka to bimina robo ya Yesu et puis atoke libala olukeka et puis miniki na miniki ya force sexuelle ya mbali ya basakata so bimina yo c'est fini na délivrer ngo na mezaka na tokanga motema Gégé Junior, Ozo Kamitenga. Le futur époux de quelqu'un. Donc, bravo à toi. Na salut pe malamoko Ozo ka témoin. Na salut pe malamoko ketu la loala tu na bomba lisusu. Na jongade na pesi bango mbote na pasteur Konde ya Liloba prophète Konde. Na Konde. Pas prophète Konde. Na sa pe bato bazo senga missionnaire. Bo sala. Bo sala na senga. Aussi on a une émission et ça on a bien comme ça on a bien on a eu aux années enveloppement so bien on pata karma quoi ça on a bien mais là caro la pesa qui bateau et bemilinga ba problème et ça ni comme yenga no à code d'anniversaire kana zio zo sous clé mususu total et ça on a grande fille ouais grande fille Maria
Non, bien. Maria Rose, ou bien il y a film Maria Rose. Non, bien, maman, gratuité, vraiment. Est-ce que Esaïki vraiment très tôt, vraiment président de la République, quand il y a gratuité pour Bana, bon, tant que tu as fait dans C. Est-ce que si vous visitez en tant qu'homme de Dieu, prophète de la nation, posez la nation, hein? Ouais. Vous avez un mikumba prophète de Nile. Il y a ma casse. Si vous avez bisanga vraiment, est-ce que si vous avez au tala, banana ne ba otanga oyo kamao. Maman ba bunda kaka. Eh. Ba bunda. Za na ONG te o me Nazali. surtout ba. Naza ONG mais bana ba bunda parce que choix yate. Tozala système oyo ka yozo mona nde tozo kende wana. Malé me kaka yebonga. Non, le membre ONG na kanisi sous grâce aina et faut pas azapi na posa moi lisungi grâce aina lobina lela pour moi pas prophète Denis pour na ba on faut aller en église ai la biso contrat to tia maboko to sa ba ballon to pesa ngana za ba musulman mo ba pesa 10 ballons ya tombola par trimestre. Donc na okanisa bango to sangisa pe biloko na bilamba to pesa. Yo na ebi yo zala na mutama la mo yo to kabana. pesa. So aye to pesa. Prophète de liste comme na suka émission to comme déjà molili to roya. Non ya na. Oh là yo ba pesa ka. Yo ya ka wo so koti bo ti ko la outside. Et alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Maman Pichou et Yengola, la maman de deux jumelles, Priscille et Priska, la maman de plusieurs enfants, maman Banebele, maman Joséphine Mayani, Motema Iber Kito Kasongoni Mbo Priska Kenye. Je te salue, la future épouse de DM. À toi, Daromikisi, mes amis et de Carlos depuis France. Je vous aime énormément. Batanga, Lionel Ngul, Ashley, Ashley, prophète Denis Yeo. Au monde prophète Denis modèle à la c'est Ashley. Au monde prophète Denis modèle à la c'est Banai. Banai qui a été sur le Kokanisa, on a nani. Prophète Denis. Deuxième kilter. Hero Kiri, Jongade, grand restaurant à Paris. Na lela au fort Jonga, Nzamba Pambola, au salon, à 100 Europe Mombimba. Patrick Tshisekedi, Nayo Kinze Mono, qui toko et pas bébé Bouchou, au Tobengi Joseph de Nuance. Bébé Bouchou, on a mon aïe, aïe le disque. Ouais, moi, nana Lingin Zambe, ma génération, il y a des musiciens sans kiss. Bah, quartier, bah, sportif, le gars là, tout le monde, sans kiss. Parce qu'on gagne ma combat sans kiss. Parce que ça succès sans kiss. Génération nanga mission na pas ma musicien wan. Yes. Alors Jean-Si Maya c'est Force Italia. Zama Pamola bienvenue Makanga. Aza vraiment producteur yaye petit na biswana. Makas Veris Vwemba na PC Pembote. Trésor Chimbalanga. Mfumu ya Scandinavie mbote turambomba le matable lisusu. Na PC mbote na na pesimbote na Ketchlola na pesimbote na Arthur Zemene otozana ya mangazo manifeste na bité soit ça comment ou pas na pesi mbote lisusu na Ana Nyongo na pesimbote na ndeko na biso Winnie Baruti na pesimbote na maman Gertrude malgré au bois Singa Menazali na pesimbote na maman Claude alela bino fort na pesimbote na bande kunyo so balinga ngati na yeko bakisa mbote lisusu ya frère Patrice Mosoko un des grands pasteurs à mboka na biso oui na pesimbote pe na Feregola esika zali nzamba Pambola le patron de bakombo no tangio moye boso lobelo bela bon mabe comme le faire racheter ton té wa batanga na pesimpe l'arrivée de Fally Ipupa le grand leader Namboka, na lela yo fort. Amour, 8e merveille. Amour, 8e merveille. Un coup. Et alors, c'est là. C'est là. Là, c'est ça.
Boatongo pe oboka mapia ko mongo to kabola pe. Na pesa. Théophile Moulumba. Sarah Lou la meilleure chanteuse. Olingi pe mingi. Na pesi maonyo sumbote, Marine Kibisa. Na pesi mbote na Nadine Kilanzamba pa na suki na ngana. Oyoki kombo te zonga na bureau. Pwani, bayo pia mbo. Te, bayebi. Bayebi ba mo kwa. Prophète Denis Lesinzambe azalokumu. Merci. Merci beaucoup papa. Nayebi ke ba mamnanga eza na ngwa après émission. Ba mamnanga eza. Et alors n'oubliez pas, nous sommes Miji Media TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles. Mon boss Miguel depuis Belgique, de maman Mireille Louvidou, de gros câlins à toute ta famille, je vous aime énormément. Pichou Mouzinga, je t'aime aussi ma coordonnatrice. Doré Mayani, ya Willy et Bonja, ya Willy et Wabi Mikolo Futo Bandoli Laka, ya Willy et ya Willy, ya Willy et Bonja, na Lelio, welcome à Paris, LK Lidi Tiala. Je vous salue de partout où vous me suivez. Domi, na bengyo combien de fois? Ça, c'est 40 fois. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons nous retrouver prochainement.